makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. « 20 janvier 2019, 20 janvier 2026, le chef de l'État fait Antoine Tshisekedi Tshilombo a kokisi bongo 7 ans à tête de la République démocratique du Congo. Yango ndezali élément dossier ko fungola basango na biso mboti na bino nyonso bozi occasion ya kolanda journal ya peuple pour na peuple. Dans la primature, Bosimba qui est premier ministre Judith Suminwa a présidé qui lundi 19 janvier na immeuble ya gouvernement réunion stratégique ya haut niveau pour na État Libongo évolution ya situation humanitaire sécuritaire paix institutionnelle na ville ya Uvira na province ya Sud Kivu. Nathalie Kaela pesi nous ba détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui na immeuble du gouvernement réunion stratégique à haut niveau et zala qui consacré na évolution ya situation humanitaire, sécuritaire, paix institutionnelle na ville ya Uvira na province ya Sud Kivu après mbilinga oyo et salimaki kuna na armée rwandaise et longo na allié na ye ya AFM 23 na journée yango zala qui déclaré chômage chef ya gouvernement atena qui réuni na urgence ba principale partie prenante ya l'état oyo bazali kotalisa primauté ya ba impératif nationaux pe nécessité ya réponse moko na lombango oyo ekosala mapona makambo etali crise bazala ki présent na bokutani oyo vice premier ministre en charge de la défense nationale ministre ya formation professionnelle oyo azali ko assurer intérim ya ministre ya justice ministre ya finance ministre ya communication pe média ministre délégué près le ministre des affaires étrangères en charge de la francophonie pe ya diaspora congolaise P vice-ministre ya affaires coutumières, représentant ya vice-premier ministre en charge ya intérieur. À part bango ba membre ya gouvernement, réunion oyo elobela ki pe présence ya expert, ya ba ministère ebele oyo ezali concerné pour na service spécialisé ya l'état, mingi direction générale de migration, ba service ya sécurité pe d'expert humanitaire. Selon ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya, atalisi ke bokutani oyo ezali ya liboso na série moko ya molai oyo ekosalema pona ba action oyo ekozala mené à court pe moyen terme na bokambemi ya premier ministre na milulu otosali lelo na tongo na premier ministre ezaki na objectif ya ko passer en revue situation nyonso. C'est vrai que babimi na Uvira mais pona c'est ba soda na biso faut qu'on s'assurer que l'air babimi batikali na banzinga nzingate parce que boyebi ba intention na bango babimi mais kasi motema na bango tikalika kuna pona koya ko boma pona koya ko iba pona koya ko piller toyebi pe que batiki ba infiltrer na bango na kati ya ville Uvira yango avant que ba autorité provinciale bazonga il faut musala ya sécurité armée banie sala et bandi ko sala et salama et puis ça va résultat no ki pour police pe kozonga et puis ba kambia mboka pe ba kozonga pona kotala comment faciliter retour ba échange oyo ba lobela ki priorité situation humanitaire pe sécuritaire na Uvira gouvernement a insisté mingi na ndenge ba annoncer ki retrait kasi ba impératif ezali mingi pona ko réinstaller progressivement ba service nyonso ya l'état oyo ezingeli ezala na ville ezali kakate kolobake ba se retirer kasi sengeli ko s'assurer na ba service ya l'état base à la réinstaller ndenge Patrick Mouyaya a talifi a précisé que réinstallation oyo ekosale makaka na établissement ya ba périmètre ya sécurité solide et pas ya ba FRDC pe sécurisation ya ville na police nationale congolaise bakisa na ba zone périphérique ya Uvira porte-parole ya gouvernement a bakisi retour ya gouverneur pe ba autorité provinciale ekosale na ba conditions sécuritaires soki ezali bongo réuni pour na ko garantir restauration
durable, il y a autorité, il y a l'État. Situation humanitaire où ils allaient occuper place moko centrale dans la discussion. Présence, il y a DG, ministère intérieur, affaires sociales. Ils allaient kotalisa, ko préparer ba conditions à Malonga pour une réhabilitation rapide, il y a service dans la frontière, il y a République démocratique du Congo. Gouvernement a lobby retour massif mon côté et qu'on a autorisé sans évaluation préalable pour nous éviter ba nouvelle vulnérabilité mingi à population où you bazali concerné. L'impulsion ya premier ministre réunion où you et aborda qui peut question ya justice pe zala ki moko ya makambo etali impunité ba crime où you ezali kosalema na Uvira et sengeli ba sanction ezala. Gouvernement a salué patriotisme et la communauté locale où il y a boya qui tentative et instrumentalisation pe ba sengi na préservation et la cohésion sociale. Message où il est clair pour nous éviter stigmatisation et la communauté mingi vraiment pe les sous ko kangaba brèche nyonso pour nous kolukate ko exploiter ango et pas ya ennemi. Réunion où et marqué qui point de départ na dynamique gouvernementale structurée articulée autour de l'action humanitaire, sécuritaire, judiciaire où ils allaient viser qu'on restaurer durablement autorité à l'État na Uvira peut qu'on protéger les civils, qu'on garantir retour progressif et la stabilité. Ministre des Affaires foncières, son Excellence Oninge Nsele. Après ce coup d'envoi, il y a campagne nationale, il y a vulgarisation, il y a nouvelle loi foncière na province, il y a Kassai oriental. Bon, on a des détails. Depuis le 13 janvier, na Kassai oriental, Yenani, ministre yaba affaires foncières, son excellence, madame Oninge Nsele, et Paywapi, a lancé Kimokola mercredi 14 janvier, campagne nationale, il y a vulgarisation, il y a loi foncière numéro 25/62, il y a le 30 décembre 2025, texte Oyo promulgué, et Paynayemoko, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yango Ezali, destiné pour moderniser loi foncière numéro 1973. Akomaki na Mbujimai na Mweneditu Tina Kabeya Kamwanga ministre yaba affaires foncières Oninge Nsele et Paywapi akambaki ba séance yaba échange pe explication na ba autorité locale pe ya communauté autour ya contenu pe ba enjeu ya nouvelle loi foncière oyo ezali visé pour na ko sécuriser malamu ba droit foncier ya ba congolais pe ko prévenir ba conflit lié na mabele. En cette période d'agression à l'est du pays, il nous est nécessaire de sécuriser nos frontières et de sécuriser nos terres. Parce que cette guerre, elle vise quoi? Nous prendre une partie de nos terres. Donc voilà toute la responsabilité que nous devons porter sur nos épaules et nous devons compter sur chacun d'entre vous. Conflit foncier, insécurité juridique, pratique héritée, il y a loi numéro 1973, malgré existence d'un cadre légal, gestion Yabamabele na République démocratique du Congo et Umelitango Molaï na source et attention face na constat Oyo, Oninge Nsele a engagé qui déjà na besoin na e bonga projet ya réforme pour na ko adapter droit foncier na ba réalité actuelle ya mboka. Une nouvelle loi qui doit réunir tout le monde, tous les secteurs et surtout nous les autochtones, nous les chefs coutumiers, les sociétés et vers l'État. Parce que madame vient de préciser pour dire que c'est vous les chefs coutumiers et les gardiens des terres. Tournée Oyo ezali constitué na volonté ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko rapprocher ba prescrit ya nouvelle loi foncière ya ba réalité ya population locale pe na ko garantir application effective na étendue mobimba ya territoire national. Honorable Papi Mantezolo, président ya nouvelle dynamique Congo NDK na mopoussé à Salaki, rentrée politique na ye na mboka Mbanzangungu kuna la province ya Congo central, mingi penza na salle paroissiale Saint-Alphonse et Paywapi NDK a organisé ki milulu monene pour na ko redynamiser ba activité ya parti pour na ba détail. Honorable Mantezolo, Diaté soit Papi PCRV. Jamais de rentrée politique et seulement Yaboye depuis Congo
Congo Central ezala Congo Central koko di koko na événement ya mini congrès ya parti politique Nouvelle Dynamique Congo NDK na mokuse ya mwana mboka Papi Montezolo surnommé le Ngunza rassembleur bakisela ye le Oasis de paix salle Saint-Alphonse awa na Mbanza Ngungu ezalaki na système ya nyata moninga senga pardon po esika ya kocha lokolo ezalaki te mini congrès oyo ezalaki na objectif ya koredynamiser parti etelema ngwi pe ko adopter ba résolution ya ba assise ya Mwanda NDK lokola moko ya ba parti ya Union Sacrée balobaki ten il faut ba pesa mobange na pwana mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba effort diplomatique aza kosala pona kozongisa kimia na ekolo boyeye moko le Ngunza rassembleur Oasis de paix Papi Montezolo baza déterminé ya kotambola na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge kaka balobaka ton pied bon pied kasi pona kosukisa ba rumeur ya ndenge na ndenge autour ya kombo na ye na ba réseaux sociaux président honoraire ya assemblée provinciale ya Congo Central Papi Montezolo a solo liboy responsabilité bapesingai ezali ya ko faire adopter par résolution pe kosala clôture liboso nakoma na étape wana na komeka kobetela bino masolo parce que mingi bino boyokaki masolo wana na baradio na batelevizio na bareseau sociaux sikawa kolo masolo aza hommage et par Mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que dans mon cas vous voyez les lots toza na kimia oyo permettre biso tokoma na ekomba ya Banzango efumu kipangu akangamaka le 2 octobre akangie pe babimi na bato pour la vie dans son pays, la ville du Solo le 2 octobre, parce que Mokolo Oba Voda qui pour Naina l'Oba présent assemblée et ça l'a qui le 2 octobre. Est-ce que c'est une coïncidence? Donc, ils ont dit Nailoko et Zobombama. bokanisi alalaki Lumvunu yeyo moto ya mayele ya Congo Central le bulldozer politique Papi Montezolo atie lokolo na frein vitesse ya TGV veut dire okwei batiki yo kasi pona kosukisa le Oasis de paix Papi Montezolo akebisi badongolo miso oyo balingaka province ya Congo Central ekende liboso te Montezolo yate soit Papi PCRV. Président du parti politique Union des démocrates congolais IDC na mokuse Jolino Kasanga ayamba maki kitoko epa ya président ya coalition de la gauche congolaise Jean-Marc Kabound à Kabound Francis Kanza loko kapesi bino ba détail. Nassima Kozala nommé lokola rapporteur ya coalition de la gauche congolaise oyo ezali dirigé et pa ya président Jean-Marc Kabound à Kabound bosimba pe boyebake leader ya parti politique Union des démocrates congolais IDC na mokuse mwana mboka Jolino Kasanga oyo babengaka l'infatigable l'imboulonnable oyo asala mosala alembate ayambamaki et pa ya président ya coalition de la gauche congolaise Jean-Marc Kabound à Kabound ezalaki bongo mingi penza pona kopesa ye orientation par rapport ya mosala oyo epesameli na kati ya coalition de la gauche congolaise rapporteur oyo ezali bongo Jolino Kasanga akosala mosala na ndenge akosakana te na confiance oyo Jean-Marc Kabound à Kabound apesi ye pamba te ayebi savoir faire na ye ayebi ndenge nini azalaka tenace ayebi ndenge nini asalaka mosala avec précision bosimba pe boyebake na
masolo na bango oyo ediraki près de 2 heures. Jean-Marc Kabund apesaki ba orientation ebele, apesaki pe toli pe atalisaki vision akasi ya coalition de la gauche congolaise oyo eloko nini bango esengeli basala pona ko rayonner awa na République démocratique du Congo. Ezalaki pe occasion pona leader ya Union des démocrates congolais UDC na mokuse Jolino Kasanga abeta pe masolo ya congrès ya parti na bango IDC oyo ekozala organisé kobanda le 30 janvier kino le 1er février awa na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Bosimba pe boyeba ke Jean-Marc Kabund oyo azali président ya coalition de la gauche congolaise yepe azali invité moko ya makasi na congrès oyo ekosalema pona compte ya IDC. Nyonso ekozala pona ko redynamiser ba activité pe parti oyo IDC eyeba na kotelema ngwi de Jean-Marc Kabund azanga kipete ko prodiguer quelques conseils pona bonne tenue ya congrès oyo. Na suka ya masolo président ya IDC Jolino Kasanga aremetaki quelques cadeaux et paye ya Jean-Marc Kabund pona kotalisa attachement na ye, fidélité pe loyauté et paye ya leader ya coalition de la gauche congolaise oyo ezali bongo Jean-Marc Kabund. Masolo elekaki vraiment kitoko, le grand leader ya UDC Jolino Kasanga asepelaki mingi pe alobi congrès ezali kalate ba congolais bo telema bo compter na parti oyo IDC pour na bien-être ba congolais pe surtout na coalition de la gauche congolaise. Son Excellence Néron Mbungu akendaki ko se recueillir dimanche 18 janvier liboso ya tombe ya mentor na ye Papa Engulu kuna na nécropole entre ciel et terre na commune Yansele héritier Mapinde Miladi Landu. Son Excellence Néron Mbungu akotikala soki mokete kobosa na mentor na ye Papa Engulu Bangampongo bakokela lokanga pona maïnyonso asala pona ye ezala na vie politique topé na makambo ebele talatina mfumo banga moyo akendaki dimanche 18 janvier na nécropole entre ciel et terre oyo ezwami na commune Yansele pona ko s'incliner liboso ya tombe ya oyo azalaka autorité morale ya Union nationale de démocrates chrétiens UNADEC na mokuse na sima ya kosilisa misala ya nettoyage ya tombe. Son Excellence Néron Mbungu azangaki malobate biso toye ko rejoindre parti au Salaki Union nationale des démocrates chrétiens na 2004 na 2006 autorisé na secrétaire général Papa Georges Kombo a aligné ngai lokola candidat député national pe na leki député na 2006 to komi na 2008 onome ngai fédéral ya Moamba ya Union nationale démocrate chrétien parce que na 2005 Papa Georges a nommé nga lokola responsable ya parti na commune ya Kisenso. Mais après yo ekonomé ngai na district ya Moamba tokei na ba élection ya 2011 Union nationale des démocrates chrétiens toujours na bimili sous député nde oyeko nommé ngai lokola interfédéral ya province ya Kinshasa pe tango nazali kokanisa makambo nyonso oyo obandai koloba na ngai elongo na papa ambassadeur Ikolo na papa Boimbo na papa Georges Kombo bino nyonso minei bosi botiki biso ngai oyo naza fruit ya maloba na yo na politique nazaka toujours na makolo na yo kobanga ete Nero
soko moni politique miko wana esimbi te va na onien fanda nien pe yango na vai na nga kimia na vai nga kimia na ofinga pe moto te parce que makambo nyonso ezala na ntango na yango bao baye basali bakei bamisu mpe baye eloka ya motuya mboka ezala na kimia mboka etambola malamu po ete so mboka etamboli malamu biso nyonso tokozala malamu mboka so eza na kimia biso nyonso tokozala na kimia pe kotombela baoyo baza ezala na députation ezala na exécutif eza yemo président mokonzi ya mboka nzambe asunga apesa mayele apesa kimia po mboka etambola malamu parce que toza na besoin kaka ya mboka etambola malamu ata so biso toosala te na politique me baoyo baosala topesa bango chance po mboka etambola malamu yango makambo bande oyebisa ngai. C'est comme ça que les gens ne me voient plus à la télé koloba so likambo ezate na koloba ti. Voilà. Bongo biso ba membre nyonso ya INADEC yeyo nomaki représentant INADEC na Bruxelles papa de la Mananga ba membre belé bazali na poto et na famille biologique na yomoko na bana nyonso na mama pe bazali biso nyonso ba membre toloba ilelo toya kotala yo. Voilà, toya kotala yo yango toye eloka to senga nzambe abomba yo bien po aki moto moko bien oza modèle koyiba te eloko abato kosimba te eloko abato kotosa. Voilà yango na ndengai natika nango parce que yo za géniteur na ngai so naza na politique so naza o nazali yo nde mutu o fabriquer ngai na politique. Voilà nga naza produit na yo naza élément na yo yango wana nakoki kobosanaka yo jamais. Bosimba pe boyeba ke patriarche Léon Engulu Bangampongo bakokele lokanga akufa depuis 2023 na Kinshasa na sima ya maladie accompagné na délégation ya ba membre ya bureau na ye honorable Néron Mbungu a profité ki pe na occasion oyo pona ko visiter ba tombe ya Papa Wemba Defao Likinga Simaro Lutumba Tabulei Chala mwana pe bastar mosusu oyo bazalaki ko collaborer elongo na ye bakundama awa na nécropole entre ciel et terre. Honorable Néron Mbungu asengaki na nzambe ako bakobatela milimo na bango pe abatela mabota na bango basili kotika. Voilà, champion. Voilà. Le 17 janvier, il y a qui sortie officielle, il y a mutuelle de communicologues alumni Inikin 2006. Il y a la cérémonie et Salema qui na salle, il y a réception par Kokuna na 10e rue Limité. Nathalie Kaila Kapenda. Après, c'est pas détail. Depuis 2006, Bakabwana na Colline inspiré Inikin après 5 ans ya kovanda ensemble. Bango Banani, Bakommunicologue ya promotion 2006 na science de la communication. Beaucoup tani oyo ezalaki na ba sentiment ya émotion et sengo retrouvailles 20 ans après Colline inspiré. But kakamoko, sortie officielle ya MCA Inikin 006, mutuelle ya communication Aluminium Inikin 006 et ezalaki lancé officiellement samedi 17 janvier. Couleur, décor, pe ambiance ezalaki awa. Animation et simbamaki epai ya Sete Blaise Mushitu pe Irene Mosuni. Maloba ezomaki epai ya comité d'organisation ya Kinshasa pe ya bamboka ya bapaya et salemaki bongo na visioconférence. Madame Noélie Elonga depuis États-Unis, fondatrice ya mutuelle oyo, alobaki ba aki ya mutualité oyo. Notre ambition est simple, de bâtir une communauté où chacun se sent soutenu, connecté et où la santé et le bien-être soient accessibles à tous. Na Canada, coordonnateur Bonaventure Osomba ye alobeli mingi unité pe force oyo mutuelle oyo eza kozela. Depuis le début, la tâche l'union fait la force a été matérialisée par notre engagement, notre implication
ainsi que notre début. Mission P Vision ya Aluminium Inikin 006 et le moment qui est pas Andy Mutombo P Nananga Ndomwali. Nous avons choisi de ne pas rester seuls. Nous avons choisi de nous unir, de nous mettre nos forces en commun pour bâtir un filet de sécurité durable. Afin d'assurer une assistance organisée, conformément aux règles établies. Développer des outils de communication efficaces pour renforcer les contacts et la cohésion entre les membres, mobiliser et susciter la participation des membres et aussi permettre la visibilité et la capitalisation de nos actions et activités sur le terrain. Bonsimbake, ba déclaration et engagement, pe dévoilement ya logo, ya mutualité et salemaki. Nabokasi, ba bénéficiaire ya mutuel oyo, ba pesa ki pe ba témoignage na bango. Mo ya remerciement et pesa maki e pa Eloi Minambu. Lancement officiel Oyo est marqué bongo chapitre ya sika. Bonsimbake mutuel ya ba communicologue Aluminium Inikin 006 ezali fondé na amour, solidarité pe dévoilement. Et sangisi bongo ba communicologue Oyo baza engagé pour le développement collectif, amour, entraide, communautaire pe développement durable. Ensemble, balingi ba bâtir avenir moko solidaire. Vive mutualité de communicologues Aluminium Inikin 006. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka maotwene efongoli déjà ba porte na yango pour na formation ya Ophélie Christian Kiangebeni. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable maotwene oyo ba mesana kobenga les responsables papa Selembao e fongoli ba porte pour na formation professionnelle ya Ophélie tolobi bien ya Ophélie na ba filière lokola auto école informatique coupe et couture esthétique alphabétisation na langue toza bongo na anglais na français. Ah oui, ndenge kaka balobaka, il y a pas un saut métier, il y a que des sauts gens. Ndeko nangai qui dit bateo olobi babongisaka yango lelo. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable maotwene du les responsables papa Selembao et fongoli ba porte pour na moto nyonso na Kinshasa en général, pe na Selembao en particulier. Bozwa bango na adresse Oyo, route de Matadi numéro 3 bis, quartier Cité Verte, référence à Reliboulou, na commune ya Selembao, Oza Mobimba. ONG de Congo de l'espoir, la formation c'est nous. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse vula oyo ekokisi bongo 34 na service ya nation toujours confort ya nyama bolanda ba meilleur venaye. Potiva pesa potopota kitoko atoza mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Potiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Potiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma yeli. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potiva. Potiva. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Magusa. Protiva, prebe bébé. Tozana communiqué nécrologique moko awa bolanda lecture nango. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Famille
Famille Muyita baza na mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa oncle yaya koko na bango ingénieur Pierre Muyita Obaba. Programme ya matanga ezali du 18 janvier au 24 janvier 2026, recueillement ezali kosalema na résidence familiale Oyo Ezwami na avenue Eyala numéro 20 direction Ethiopie Victoire na commune ya Katavubu de mokolo ya samedi 24 janvier 2026. Messe ya action de grâce ekosalema yango ekozala animé na chorale pièce musique chrétienne pe folklorique mbunda de mokolo ya dimanche 26 janvier 2026 na ngonga ya 7h30 kino 10h exposition ya nzoto ya Mowei na morgue ya 51 nde na 10h30 levé ya corps kolandisama na inhumation na cimetière nécropole 1 entre ciel et terre nde na ngonga ya 14h kino 20h bain de consolation ekosalema na résidence familiale Oyo Ezwami na avenue Eyala numéro 20 direction Ethiopie Victoire na commune ya Katavubu. Tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki bongo ingénieur Pierre Muyita Obaba. eloni nasilaka te info lingala journal apepe mpo na pepe yango ekomi na suka nazalaki vraiment na esengo makasi ya kopresentele bino journal oyo soki boapresiaki yango bopesa merci na Nathalie Kaela Kapenda oyo azalaki bongo na édition na nsima caméra tozalaki bongo na Igong Tingi montage esimbamaki bongo na Francis Kanza Lokoka journal ya pepe mpo na pepe ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapinemi coordonné par Stéphane Skande bandeko botikala malamu au revoir. Mule esika ebandie makambo esika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo esika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.